te ba tata ba mama bande ko balandi le samedi le 7 août 2021 awana nkamba ilu selimi ya sika tozwami boye awa na nzanza bisadi et chantier oyo tata mokonjwa bule apesa na Union de la Jeunesse Kimbongiste na kotongela 52 maisons nde na yango na mosana ndenge basali bakoki ko présenter 20 maisons na tata mokonjwa bule nde na yango na mokolo malelo tata mokonjwa bule papa Simon Kimbangu kiangani elongo na conseiller direct na ye papa André Mbenza kiangani pe bambuta baye po na coupure ya ruban ya 20 maisons sur 52 maisons oyo ba jeune bako présenter na tata mokonjwa bule na yango tolanda ndenge cérémonie ekoleka awa na nzanza bisadi oliboso ya ye moko tata mokonjwa bule pe lingomba mobimba. Gardez, vous! En place, repos! Musique, garde à vous! On laisse, vous! Gardez, vous! Pour les années! Ça, lui! Pungi, antitu sumbata, mfuma longo, mfuma divun! Vite! Zambi ukatila mukimwana kyame tela mese salu kyangunda zambi tusagila salu kyanzambi mukeleka tusagila salu kyanzambi mukeleka enzavimba mbangitwa fuluka tusagila salu kyanzambi mukeleka tusagila salu kyanzambi mukeleka etaya vimba mbangitwa fuluka tobonde na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu tata nzambe nkolo na biso Yesu Kristo papa Simon Kimbangu molimo mosantu yo moko kati na bambwala misato na papa Simon Kimbangu kenga ni tata molimo mosantu nzambe wa banzambe nkolo wa bankolo papa tokoloba nini mpona makambo oyo ezosalema lelo yo lobi toza baambassadeur kata riba ya mitema ya bagene ya mokili mobimba po ete toyeba yo nzambe totika banzela mabe tolanda bisengo oyo batindeli biso te na bapaya bauti epai na epai papa obongisela biso elika na biso epai na yo mama telemi akolendisa biso tosengi olata ye papa oyo ekobima na monoko na ye ezala po biso nyonso tokoka koyamba yango tobomba tosalela po tokoka kobikisama ebandeli ya programe na biso kino suka tosengi na nzambe na biso tambusa biso na kombo ya tata mwana pe molimo santu amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu
tokofongola mukanda ya tata Nzambe tokotanga na nzembo na bayuda to Psaume 118 tokozwa na nzela ya liboso ti na nzela ya mine na komba tata mwa pe Molimo Santo bopesa matondi na bino epai na Yawe po ete ajali malamu njambi boboto na ye ekowumelaka lobiko na lobiko tika Israele aloba sasa ipi ete boboto na ye ekowumela lobiko na lobiko tika ndako na alona aloba sasa ipi ete boboto na ye ekowumelaka lobiko na lobiko tika ba oyo bakobanga Yawe baloba sasa ipi ete boboto na ye ekowumelaka lobiko na lobiko na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Tobondela na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tata na biso azali likolo kombo na ezala bosantu bokonzi na we ya mokano na we salama ara na nsepela moko na likolo pesa biso lelo bilei na mokolo na mokolo limbisa biso nyongolo koloko limbisaka bango kotika biso na komekama te kembisa biso na mabe pote nguya nkembo lobiko na lobiko okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Tosengi nzembo Osilonza miulungane ulungane onzambi kefunangako yabanza mambo manza yai kingamadi Osilonza miulungane ulungane onzambi kefunangako Osilonza miulungane ulungane Sans plus tarder, nous allons inviter ingénieur Justin pour 3 bonnes minutes. Au sein de la présentation, il y a ouvrage et pas il y a Nzambe na biso. Merci. Na kombo tata mwana pe Molimo Santo Nzambe na biso biso bana na yo ya ijiki ya mokili mobimba. Depuis 2013 opesa biso mokumba ya kotongela yo 52 maisons pour na kologer bana na yo. Depuis 2013 opesa ka mokumba na baje na mokili mobimba pour batongela yo 52 maisons. Na yango to bandaki mosalango problème moké oyo epesaki moi freinage moké ne bandeli ezalaki nde parce que place oyo la kisiki biso ezali ngomba ndenge ezali boye. Il fallait que ça d'abord effort moi monene pour que toi planier la première partie. Quand tu as planifié la première partie et qu'on soit presque 25 maisons avant toi dans la deuxième partie où ils allaient na mi panzi il y a mon DP et qu'on soit presque 27 maisons. Na mokolanelo to komi na 20 maisons. Les 20 maisons, tu as 10 premières maisons, ils allaient na composition nango, ils allaient na salon, ils allaient na moi cuisine, ils allaient na des chambres, na salle de bain moko. Tant que nous avons bien vu sur les caca, la première partie il y a 10 maisons, boselaka moi modification, bosengaka ils allaient na des chambres, na des salles de bain. Yangonde et ça dit que les 10 autres maisons, ils ont 2 chambres, 2 salles de bain, na cuisine. Et na moyalelo, ceci n'a pas besoin d'aller, tout ça a effort makasi pour que d'ici 2022, d'engoravaki na bajeune, les 4 août, tokoka kosa effort monen, ya kokoma na 52 maisons. En dehors de 52 maisons, na niveau de direction générale, tolobi que le corps va nous loger bananayo awa. Il faudra tous normalement na place moko
Oyo, restaurant Gozala, bureau, na yo pe fou ezala awawa. Voilà un peu, le coup la temps, ezali par exemple minité. Moi, explication moquée par rapport à la composition, il y a un ça dit au Sénégal qui n'a pas na yo. Il y a un tout Sénégal na yo papa le coup là, où tu peux que le bananda comme ça vélo, au qu'on peut ça ban na nyonso. Il y a moqué mobimba, volonté, baso solayo, baye batina nini au Sénégal qui bangwa tongalio 52 maisons. Tosili si boye na komba tata moi un peu molimo santu. Amen. Mwana oya tinda maka mwana wana tata nzamba pambolaka ye posa na yo nzambe ezali te okokopambola biso bana na yo me lipamboli na yo ekozalaka gratuité ndenge bato bakolobaka bénédiction ekozalaka gratuité te opesa bénédiction wana à tout moment opesaka bana na yo mosala nini bakokosala mérite nini bakozwa mpo yo koka kobénir bango. Papa opesaki bajeune mosala mosala yango nano esili te mais lelo biso bajeune tolobi ete lokola 70 ans ya la jeunesse kimbangiste to présente d'abord les 20 premières maisons oyo emonani nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani biso tokoloba yango tokozalaka na kimeli mosusu te soki ezali mpa na yo te ya solo papa elembo lobana no baye kolakisa yo kanisela bana na yo toyoki ebele lelo na ndaka nzambe olobi na biso kosala ezali ete opambola bana na yo yango okebisi biso tolobi le 4 août tokokolekisa ngo boye te il faut to remettre yo tosala symbole ya eloko oyo epesaka biso esengo mokolo ya liboso ntango toyokaki ete papa Mbenza alalisi bato awa na nzanza bisati tolobi biso bajeune totongi ndako nzambe alalisi bapaya na ye kuna epesaka biso esengo tokomi le 6 avril toyoki plus de 500 personnes bazalaki awa biso mosusu tokomaki awa te tomitunaki 500 personnes na nzanza bisati babimi kuna ndenge nini na mawa na yo tata nzambe ntango ozolalisa bato no awa epai na biso ezali esengo papa kanisela bana na yo papa setonde ebele yo moko yebi yango ndenge olobaki yango tobanda koboka yango na tunungu atindi yango na fleuve akei yango na oseya epesi biso esengo kanisela biso yokela biso kaka mawa ndenge na bunzambe na yo nakoma tata mwana mpe molimo santo nakopesa maloba na bandeko nanga bazali awa bango bakambaka bana ebele bakozanga likambo te tokobanda papa Sikonte na kombo ya tata mwana mpe molimo santo papa na mokanda na yo lobi ete ntango nanu tobotamaki te na mama na biso yo osilaki kopona biso oyo tozali awa papa ozalaki koloba ntango ozalaki papa Liangenda papa Simon Kimbangu ya liputa mpe olobaka ti sikoyo soki osalaki na ngai na lola te okosala na ngai na se te biso totie eliki yake biso nde tosalaka na yo na lola ya misato papa yo nzambe na biso olobaka na biso ete obatalisaka yo sepa okoya makambo ya pasi ezali baange mpe bazalaka yo lobi okokoka oya batuni baange nini bakoya kopesa maboko oyo baponamaka bandimaka bayaka basusu batikala na bango likolo eliki ete na kati na biso ya baange oyo baponamaka kopesa maboko bazali me lokwa tobotamaka mwa brouillard elekaka na biso tomiyebaka te me yo oyebi bango oyebisaka biso mpe ete na génération ya liboso mingi babebisaka orekiperaki bango na deuxième na troisième nde opesi biso chance ya suka na quatrième mpo génération ya suka tobongisa tosala tofuta mpo récupération mosusu eza te na kati na biso awa oyo repeshaki bazali na kati na biso awa
Pe oyebisaka biso ete na 1921 olakisaki batata tala musala na sala bandimi na chef médaillé andimi olakisi pasi ezali mpe bokokoka babi tokokoka ata bilamba tokoteka papa nani toteki bilamba te mpona kotalisa ete mosala eza ya pasi tokoteki yango bilamba mosala ya pasi opesi na bana bato bamonela yango pasi na ntango mpe ya pasi eloko esepelisaka biso papa na suka olobaka na biso balinga te tokolonga yango na biso tokangami kaka papa mpo tolonga me se oyo tinda biso oyo toza na yo na double face de biso face moko kaka satan mpe obwakaka yawa yango na papa kotikaka biso te tia biso bilembo na yo ekimisa etimbulaka satan mosika aya koamurie biso te mpo tosalela yo malamu nde ntango wana papa tokolonga na yo yango wana papa kanisela bana na yo kanisela biso bwana mpe mayele tia bafranga na poshe na biso mpo tokotonga lingomba na franga tia bozwi na baposhe na biso ebongo bonne santé nzoto esalaka oyo ezalaka na bonne santé kibia na mabota na biso mwa maladi wana ezotungisa bato edeséquilibre makambo timbula yango papa mpo tosalela yo tosilisi bongo na kombo ya tata mwana mpe molimo santu amen. Na kombo ya tata mwana mpe molimo santu papa yango ya nyonso tosengi merci na mwasi osali biso papa pendant que jeunesse ezozala na image ya mabe na mokili ya lelo bato ya misala mabe bakuluna miyibi e consort tomoni oyo ozoforme jeunesse na yo oyo ozopesa bakalite oyo ya bonzambe jeunesse oyo eza liboso na yo papa eza na eloko te na poche misala malonga ezali te mais la formation na yo na baenseignement na yo bipesaka mikolo nyonso chaque mardi ozolekisa 3, 4, 5 heures du temps mpona kopesa baenseignement na yo fui na yango oyo papa bajeune na yo baza na eloko te kasi lokola yo otindi etinda na yo bajeune base sacrifie mpona koexécute volonté na yo mpona kolakisa ke jeunesse oyo ezali na Congo mpe à travers l'Afrique mpe le monde soki bazwi mateya ya malonga ya motu oyo aza na bonzambe oyo aza na likambo oyo euti na likolo akosala miracle ya minene papa bajeune na yo soki lelo yo pamboli lisusu koleka tokosala lisusu koleka oyo de 18 janvier 2014 oyo yo posaka première pierre na yo kino mokolo mwa lelo esali 6 ans de méthode baka 7 ans tala mosala bana no basali papa soki yo pamboli bana na yo davantage na mateya bazozwa mikolo nyonso oyo tozozwa mikolo nyonso epai na yo papa misala ekozala esu makasi ekoleka même 52 maisons parce que po ntango tobandaki chantier oyo bambuta ya ijiki tolobaki bangomba nyonso tozomona mpona biso ezali nde bacommune soki opamboli bajeune na yo bandako ekotona na bangomba nyonso oyo mpe kozala bacommune ya minene c'est pour la première fois dans l'histoire ya mboka na biso la jeunesse bazwi formation mpe balakisi misala ya boye papa et jeunesse yango ezali nde jeunesse oyo yo apasi mokima okiangani donc papa topesi yo merci mpe tosengi na yo papa kaka lipamboli ya makasi papa na yo mpo tosala davantage na kombo ya tata mona mpe molimo santo amen. mpona kosukisa tokoloba boye papa mbenza alobaka na biso likambo mbala mosusu tozalaka awa alobi mwana soki akoli ntango mwana aza na mwana moke tata akosaka facilement mais mwana soki akoli tata azwaka susu moya kokosa ye te papa biso toyebi ke yo oza nzambe ata olobi na yo ndenge ozoloba wana okokosa biso susu te pamba te toyebi yango banda kala ke yo oza nzambe tosengi na yo pambola bajene na yo wana kutu koloba likambo mosusu te yo pambola biso parce que toyebi ke yo oza nzambe wana kutu tolobi yango mpenza okozwa biso te pambola biso toyebaka kosalela yo na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. tokanisaki mpe topesaki bacouple
pour la botongi nzanza bisali na ba paroisse nyonso na ba province nyonso puis na ba état oyo tolingi tosala lelo ezali juste ko remercier na ndenge moko exceptionnel na baye oyo butu to moi soki ekwei tobengi baye ba intervenir tokutani na ba difficulté mo ebele papa mais ba oyo topesi c'est-à-dire bato moko tokolala pongi obengi aye na ye na oyo etali banation toyebi ke banation nyonso tosi topesaki bango ba diplôme de mérite mais exceptionnellement tozali kosala yango na nation moko kaka nation wana c'est parce que ezwi charge ya koliesa basali nyonso tu bazali awa sur place et bazali koveiller na exécution ya misala sur place awa yango natina ko remercier bango de titre à titre exceptionnel tobengi na nkamba aya po azwa diplôme de mérite na ye na ba province oyo ezali eningisi ba province nyonso tobengi ville province de Kinshasa deuxième province Congo central Congo central sur Bazalité. Troisième province, Okatanga. Simaya Okatanga Tobengi Chopo. Voilà, voilà ma province de Kanisaki, on va récompenser dans mon colomo à l'élo. Bajanoye, Tokomi na ma paroisse, papa, toza la paroisse moko et marqué biso. Liboso na yo nzambe, tozali na paroisse moko oyo, en tout cas, tokoki ko comparer la paroisse moko te na monde. Ezali paroisse ya Saint-Ouen à Paris. Saint-Ouen, boya kozwa diplôme na bino. Saint-Ouen, papa, ah papa Zaki. Nous avons dit bango ko sala no pi papa. Papa Saint-Ouen bana no ba sungi biso mingi, ba travailler présent avec détermination et engagement. Yango le diplôme na bango eza munene. Deuxième paroisse, les alliés paroisse ya Bumbu. Après Boubou, les alliés paroisse, il y a Njili. Simaya Njili, tozali na Anvers, na Bruxelles. Simaya Anvers, tozali na Kimbanseke. Kimbanseke. Simaya Kimbanseke, tozali na Makala.
Bruxelles sera zalité Nasuka, tozali na paroisse ya Maine na États-Unis, bango va intervenir jusqu'à la souka mais to sentir des volontés la bango. To sisi boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Dina tunaombele kwa tata mfumo mbanza tata Lwengisi watu tela mana beto bana to uvana kia mote fati bika tokubika moko twavana tata Lwengisi kia mote Munkumbwa se ye mwana tata mwana velela. Munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela. O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu ya mboto sidisa. Bambote ya ijiki batikalaki na mwana kambo balingi bakomisa epa ya tata Molimo Santu. Neto pesi bango esika. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Papa, moi, les Kabomoké, tu auras tout le Bézali Boye. Effectivement, on a 20 maisons. Oh, il est aussi ici, mais. Mon salon au PSA qui vit les alliés à Skoto, on a 52 maisons. Ce qui, au Kati, ruban, ça veut dire que. Et comment on a comme si mon salon est ici. Or, tu es obligé, il y a Kotonga 52 maisons dans le site Oyo. Na yango précision les alikaka pour que biso tout bandimi tozali awo toyeba ke tozala na musala makasi lelo pour ne pas bloquer papa na kologer papa ya na ye oyo bazali koya mikolo na mikolo yango tozwi occasion ya kopesa ye na no échantillon oyo pour que ko kozala bloquer te papa a continuer ko loger papa ya na ye. Donc moi précision mo ke topesa yango na donc biso totikali na kati ya mosala pona kosilisa 52 maisons papa ndenge osengela kibiso yango. Merci na sisi bona komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Kubika moko twavana tata Nzambi Kembote Munkumbwa se ye mwana tata mwana velela. Munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kambaye. 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 Bajenoye. 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 Eunde. Rembazie. Bilungu ya kule. Yangana. Esegobi esengote. Kiesevoka kiesekwe. Sai woka sai kwe.
Ngai na tondi na esengo. Tine ezali. Deki tolobaki kuna na ndako ya Nzambe. Soki tozosala boye likambo ezali. Moto mwindo akosepela kaka. Pona nini mopia ya Nzambe asalaki nani? Soki mondele azwaki un quart, biso tozwaki combien? 3 quarts. Besoin assuré, hein? Un quart te makambo azosala biloko nyonso bandako bango 3 quarts ekozala ndenge nini ya koleka il faut tosala soki totali bien Nzambe alobi na koko Abraham libota na yo bakokota omo na Egypte ntango Isaac abotami ayaki na eloko na kingo ndambo ezwaki na Egypte. Joseph ntango bateki kuna famille nyonso ekoti nde bomoni mpona kotonga mpe na mosala bakomaki bato minene kuna basali mosala Égyptien omoni ke soki batiki bayuda kasi na bango ekosela te yango wana balingaki te babima noki ntango Moïse alobi tozobimisa bango ai tembe ye na pasi ye kuna Pharaon alingi te me asala boye Pharaon alingi te me suka alembaki na ye baye kobima na kanda malgré babimi batindi basoda balanda bango me boye nyonso balandaki silaki na mai likambo ezali wana Egypte kenda sango na mokili mobimba na tena ya misala yango tolobi bango bazwaki un quart bongo biso ozali sire nga mpe nandimi bino naza nsima na bino ezali pamba te totali makambo oyo ezalaki Job Satan ye moko akipa ya Nzambe nandimi mwana na yo Job aza makasi aza mwana na yo penza kasi nasengi yo pesa ngai nakende komeka ye Satan ye moko akikosenga na tata Nzambe Nzambe mpe alobi kende okoka te simba nzoto kasi kosimba nini te bayaki mbango le bien nyonso ya Job richesse azalaki nango bana bazalaki 7 soki nabosani te 7 bana na ye 7 nyonso bazo tata eke kosala fete kende po kende bakei so bazalaki fete ale mopepe ye makasi kote bavandi mire wana ekoyili bana nyonso bakufi 7 sango baye epai ya tata bana na yo bakufi olobi eloko te Satana aza komeka bibwelele nyonso iya bangombe bameme bantaba bani nyonso esili
ye moko bakomi so malade. Ah, biso toyebinganga boye asalisa soki oke okobika moto boye soki asi ye avwani na ye mwasi na ye alobi vwani na ye nzoto mpe ebandi kobeba komi kovimba ne alobi nabotamaki na eloko te nakozonga mpe nakokende na eloko te tangi motema makambo nyonso wana eyeli ye mwasi mpe ye okokufa tikeli kaka ye moko sata azongi susu na tata nzambe nandimi sikoyo nga na satana nasengi zongisile ye biloko nyonso oyo soki ezalaki moko to mibale bakisila ye ekoma mingi sukasuka abiki na ye biloko mpe ezongi oyo kobala lisusu satana asengaka mpa ya tata nzambe soki atali kondima na yo ndenge ezali satana mpe yaki kosenga ya soli ya lokuta komekama ezali bi ezali te na misala oyo bosala komekama ezali bi ezali te tina famille toyokaka yango soki nsinsana ekwei awa batali yo ti soki combien de 2000 bandeko soki bamoni yo bandeko mosusu alobaki koloba na famille mwana na bino atiaki mbongo mingi wape na nsinsani ezalaka bi ezalaka te ye okolemba bi okolemba te okolemba te mpo na nini tosalelaka tini ezali tika nazwa exemple moko papa mfumalongo papa de angenda alobi lisese papa moko aboti bana mibale tolutuna leki bana mibale bamoni ke ndenge tozalaka na afrike pasi eleki mingi asali programme bino bana fo bokende na poto po awa pasi eleki bana balobi wi bana bango wana bakei kuna bayambi bango na poto lokola bokomi awa boye maboko pamba mokolo mpe bokozonga na afrike bokende na maboko pamba oyo nyonso bokozwa ntango kozonga so ekoki etikali yango ntango bandimi kaka na sekele na motema bosali ya pambaka tokokende na biloko babandi kosala bazofuta bango mbongo mpe ezali kozwa basombi voiture basombi ndako basombi biloko nyonso ndenge ezalaka me leki soki azwi mbongo azwi ndambo atindi mpe ya tata na ye tata mpe alobi mwana atindi biso mbongo tokoli yango te soki azwi atindi ye tata basombi lopa place bandi kotonga ndako ya ndako mokolo mwana koya ndako na ye yango oyo yaya aye azotinda te basombi mpe biloko ebele bavandi kuna ntango na bango ekoki ya kozonga bino awa misala na bino esili ozonga na afrike bandimi aéroport mpo bazwa avion biloko etikala asa biloko etikali biloko fraude eza te bazongi ntango bazongi tata mama bayambi bango mpe bien kote na ndako
komi masolo ndenge ah oyo tokendaki so bomoni biso toye na biloko te tala tata mama mpe basali eloko te vandi kaka esili tata alobi ye ndeki ndenge okokotindela biso mbongo ndako natongelaki yango na mbongo ozali kotinda ye lokola otindaki eloko te tokotikala kaka na ndako awo biso na baboti na yo ovandi kaka awa elingi eloba nini oyo bilongo ndenge eske soki okufi okendaka na eloko ezaka ndenge boto obutamaka ezaka mapamba salela nzambe na yo na mokili ntango ozali na bomoi oyo basengi boye ozotonga ndako na yo kuna ntango okoma kuna balakisi yo place na yo yango nalobaki na ndako ya nzambe nalobaki mpe nalobaki te alobaki nini ondi akoti likolo akotaki likolo akatangaka azongaki nakomba nani ya batiste oyo bakataki moto nde ye wana kotaki biso nyonso na ndenge toza bomoi na bango bakenda tokokutana ye tokokutana te ntango wana nde kozala problème elakisi ke tozosala misala ozobongisa pe kuna biso tobotami awa tokeli awa na nkamba tozalaki na batata na biso ntango ngombe ebandaki bato bazouta epai na epai surtout na 25 décembre oyo ezalaki noel na ntango wana bato bazouta na bamboka kuna na ngombe kinsuka bato oyo baza na bandako bazolalisa bapaya bato rozi bakoya ebele mefu balala bato oyo bakuta Congo Brazzaville na boko bakoya mingi biso moko wana ya RDC bakoya mingi me bazolalisa bango na bandako ya bato moto mpe akoloba asalaki te tozalaki d'accord mpo likambo yango eyaki mpo na biso tala papa kisolokele aya kotonga ndako na ye awa eza bamindele eza na moto mwindo eza bakonzi nini baza kolala nango mikinsuka ndako ya papa kisolokele sikoyo bato bazoya kaka tobandi kotonga bandako ebele lisusu eza ya mabele eza ya babrike wana kolalisa bapaya elelo oyo soki ijiki asali boye esengoki esengo te to tomekaki nini yango tomekaki conférence esalami internationale bato wana soki balobi ke baye na Kinshasa ata bolambeli bango nini bosali ndenge bolakisi ndako ndenge nini soki bakandaki ke baya na nkamba soki baye te bozwi ngambo bomonaka yango bomonaka yango te suka wapi baya nkamba sikoyo tozwi be tozwi te baya na bango zibaya te o conférence ya mibale
toyoki bameriki balingi baya combien ezalaki 100 yango ezwaki makanisi tosala boye me toza na chance wana baye mpenza te ebongo sikoyo 50 wana bokosala nini bokosala te tokopesa ye tokopesa te meriki baza koya biso kaka nde tozokanga nzela onana bacondition nano tosimbi yango te baza na bango prêt tozotalela biso bajeune na bandako mosusu ya nkendolo me teknologie mpe ekomi nango mingi ata baye ebele lakisi kaka place batongi kaka na bandako tokosala ya une semaine oyebi yango oyebi te place ya monene topesi bango bakosala me awa tolobi tozozela bino 2022 bolobi nini 50 wana ekosila ye osila te Bajenoye 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 Papa Fumalongo Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani tozali na esengo maloba na yo ezali ko inspirer biso oyo esalemi lelo eza te parce que tokoka eza te parce que biso toza na moyen te ezali parce que yo olingi biso papa 2022 tozwaki d'abord difficulté pour na ngomba ndenge ezalaki makasi mais déjà na procédure nde tokomeli awa tozala na facilité na ngambo wana mpona kokende mpe rapidement papa Mfuma Mbanza atindelaki biso tracteur esi ebongisi na se kuna tozali na possibilité ya kobakisa 5 ou 6 maisons kuna entre temps tracteur ekita ngambo epo totala ndeni tokobakisa bajeune na yo à travers le monde bazali kopesa yo assurance tosololaki balobi na 2022 bajeune bakokokisa na site oyo 52 maisons bajeune oye kotika biso te nzambe na biso oyo eza kosalema ezali bolingo na yo moko bolingi bwa yo kati na biso kokisela biso kaka papa yango tosengaki mpe yango mpe yo moko olobi na ndako ya nzambe ete nyonso ezali epa na yo papa Mfuma Mbanza alobi mvwama ezali yo toza na mutu mosusu te patron de patron papa Simon Kimbangu Kiangani le vrai boss Bajenoye papa biso nyonso ndenge tovandi awa toyebi ete nguya ya kobongola mokili ezali kaka epa na yo mutu moko papa Simon Kimbangu Kiangani Bajenoye 52 maison tokosisa to tokosisa te tokopesa te nyonso ezali ya yo papa biso bato toza bato na yo mokili ezali ya yo mbongo ezali ya yo minere ya yo likolo ya yo papa nokisa yango puke bana na yo bakoka kosalela yo en cette occasion papa toza na makolo na yo pambola biso merci ne likolo eza ya ngai nakomata kuna ndenge mapapu ezali te sino te bajeune tolingani mingi susi ekomi na ngai mpe banda kokreye ngai nalingi su kozela te
tuvulu kasubi na zui yango kaka papa mbe yaza na ye wana badocument ezeye pana richesse toza nango na Congo mokili mosusu ezali te. Peut-être prix moko kaka ya biso eleki tosala ya mingi toyokani tobawa na biso te yango nayemisaka nzembo epai bajejeki naloba oyini nzembo yango nani nayebi yango likambo ekwena mokili likambo ekwena na Afrika likambo ekwena pe koya nini papeninga ya Congo c'est Congo alors monde ekwebanda ya wapi na Congo surtout bongisi te yango wana bajeune tosepela ezali ntango na biso nalobi mpe mingi nazokena eza chance nanga na botama na Congo la chance de changer. Bende tokenda ka mikili misusu sikotela bango banoko ya awa alors biso nde tokobongisa bizaleli toyokani tosilisi na kombo tata mwana mpe tata wali mosantu amen tobongisa maboko totonda malendesi ya tata nzambe okombo ya tata mwana mpe tata molimo santu okombo ya tata ya mwana tata molimo santu Voilà, tozali kolanda biso performance mazali
Un, laisse. Bon. Gardez. Vous. Pour les alliés. Ça, les. Nsambu za mfumo wetu Yesu Kristo zola kwanza ndoa serito ye untoa ya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelevu se mwani mwanda velela. Amen. Diansuka Reda Gambote ya solo ba tata na ba mama to landi ndenge maloba ya tata mokonzi wa bule to pe cérémonie nyonso ndenge eleki awa na nzanza bisadi et pa web ba jeune ba présenter 20 maisons sur 52 maisons oyo tata mokonzi wa bule asengaki bango batonga pona kopesa ye maboko na musala oyo azali na yango nde ba jeune ba pesaki 20 maisons pona kolalisa bapaya oyo ya koyambaka nde na yango to landi biso bonso na bokebi nde soki bolandaki biso na bokebi bonso to sungamaki na ndeko na nsima ya kamera papa Lando Afonso nde na elobeli mo Magali Sunda nde tokutani mbala ya nsima.